Coucou, bandi sala rouge, le na libne mikebuka, mais tout ça lango vite fait. Tout ça mikebuka le vite fait na dongo na biso omoni. Pour nango bobi dongo na besoin ba makambe belé te. Tout ça na faisons kaya matungulu na poivron vert. Awa toniki ai na biso na tomate na ndembi na litungu na muscade na biso. Et puis oyo bomoni eza mikebuka na biso ndang tozo sala lelo. Donc tozo sala on a dongo na kati to changer forme. On a tozo sala mo parce que rana mikuwa il faut que tu la bien pour non longola mikuwa na onyo surtout très propre pour nettoyer ngo pe bien. Donc il faut simba au salmo mkeboe malembi ya ko chabe pas sende tubio. Donc, il faut ça toujours malembe. Après, au 4 morceaux. Fungolier. Bolongolier mkua oyo. Bomoni. Donc, fungolier tali bekaya pembeni pe. Bolongolier obongisi bien mikuwa sende mikewa na zalate. Au moins, tout le monde a un moto de tremper qui est bosso pour n'aller à ma casse. Tout le ce qu'on bien. La plus suspecte à un moiselle, donc il faut qu'on nettoie bien. Bobo sanate, bah, landa sala rouge. Faut s'abonner, n'a qu'au aimer, n'a qu'au partager vidéo na biso. Donc le lot. Tout ça la caca vite fait donc pour comme donne belé télé tout ça la caca tout ça blo on se tombe la moko na kati ya njungu na biso parce que tout ça la dongo donc on a besoin de la sauce thé sauce coli on dit na biso kitoko ko tout ça na kati ya dongo na biso on est ko dongo na biso tango ya déjà na kati ya njungu na biso tout ça mikebuka na biso na kati. Je vais vraiment ma casse donc je vais tirer na ma ya moto mais azamo ma casse donc je tiens un jungu je tiens na moto mkie na 2 pour etoka na kimia. Ensuite, je vais matungulu na biso. Moi, je vais matungulu na biso na poivron na biso vert. Tout ça tomate na biso. Chamai. Moi, je 3 verres à maille parce que ça nous est à mesure à verre. On a 3 verres à maille. Mafuta ebele te
Donc tozotangisa mafuta na biso ya mbila ya huile. Parce qu'il y a un dongo. On a besoin de mafuta ebele te. Sikoyo nazozwa mungwa na biso. Tipe mungwa na biso na kati. Bakisi poivre. Pour na tie pilipili te mo epike mo moke na kati boye biso tolinga mo pilipili mais comme bato mosusu balinga pilipili te ya on a tie ka poivre noir parce que ngonde epika makasi. Bobosana te kosabone na koyemi pi bokende te bozela ntina suka bomona ndenge biloko na biso ezobela kitoko. Totie moto na 2 pour que etoka bien etoka malembe. Na biso ekomi pembeni ya kobela tokesko kobala lango fotala kap sino te ekangamaka na se. Donc fotala mo ndenge ebeli kitoko. Donc na 1 minute a tozolongola na biso yango déjà esi ebongi. Donc bobosana te boleka na mesa bolia kitoko lelo bosabone. Loko na biso ebeli bomoni boleka na mesa boliango na fufu ya moto elengi makasi. Napesi bino merci na kolandaki biso journal lelo na recette na biso ya sika vite fait mikebeka na dongo. Donc napesi bino bye bye, tokomika na prochaine vidéo.